Oui, salut à tous les amis à God's Love International Venture Glive en sigle Nzambe à Pambola Bino. Partout vos amis na RD Congo na Angola pe na Congo Brazzaville. Partout vos amis Nzambe à Pambola Bino parce que Glive so poto ayeli susu. Totala ki film na première partie na deuxième partie. Ezaki na combo ya Unconscious Witchcraft, sorcellerie inconsciente. Troisième partie na quatrième partie yaki na combo ya Bloody et yaki na combo ya Divided Oath. Serment divisé, divided oath. Serment divisé, et oyo ezali suite et au cinquième partie. Tu as évité sur le titre comme un peu modifié, tu as bien noté. Naba actrice si a bien Hollywood lokola Tonto Dike. Na film comme na ezali Amaka. Bazo kataka Ami Amsu Emi. Frank Cartouche na film comme na ezali René. Mobile Amaka. Maman na biso Joss Kalu. Ozaki Eze Mwai. Avec Miss Minene Yves Vessine. Na film comme na ezali Peggy. Et tous les amis à Glive Bazali Ndeko se retrouver. Parce que film oyo ezala ba réalité mona kati. Tout le monde a loga film pambate. Ezala ba réalité moko na kati. Oh il faut trouver il faut landelango na muzindo makasi. Film la tellement bien. Tous les amis à Glive merci beaucoup. Titre comme il nango landela boke binyoso. Sins of yesterday. Les péchés d'hier. Masumu ya lobi elekaki. Masumu ya lobi oyo uchikoleka. Les péchés d'hier. Masumba papa na yo basalaki. Bakoko na yo basalaki. Famille na yo basalaki. Et comme kolanda bana. Kino na 3e et 4e génération. Eza pasi. Solution eza moko il faut délivrance. Une délivrance profonde en Jésus-Christ. Merci beaucoup. Partout vos amis. Bolanda ba film kitoko. Bote ya makape. Bozo anga loka ba film pamba pamba te. Ka lokola ba Nigeria ba yebi penza. Mais to tira ba leso bien na kati. Kosunga biso. Tous les hommes de Dieu vont se retrouver dans ma film à Boye. Pasteur Joseph Mambote, merci beaucoup ya maman mami. Moi imiri. Sorcellerie inconsciente, kindoki inconsciente. Ozalaka na yo ndoki oyeba ndete. Yo mo mona atena ba butu bandoto lotaka. Ozalaka na yo ndoki. Problème ezala ndeka ko yebi ndete ko zala ndoki. Problème noka yango wana. Mais en réalité, ozalaka ndoki. Lucas Délivrance, soyez en place, c'est parce que c'est parti. Dans 5e partie avec Mr. Bell Blue, moi, la nouvelle idéologie, nouvel impact. Les choix du peuple. Oh! Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Point l'amour qui n'a qu'à traiter à Boutou Boye. Et puis nous se sentir étrange, nous autres nous sentir étrange. Oh! Nanaboke binyoso. Tremblement! Maman ya maka kufa déjà bimelie. Oh! Maman! Point nous menacer vie à Moutounyoso. Point tremblement koko ya maka pa kufa déjà bimi. Maman! Point ni nango yoko sala awa nande unanga mwasi. Point te permettre ngai na exécuter mission ba pesi ngai pa ya eze moi messagère na yo. Maman, il faut intervenir na makambo yo. Nga nazali cause eloko moko te. Nazali kaka messagère moko innocente. Kobo sante ke bazali ba na yo. Kosala bango ba bete. Maman, nazalaki wana te ntango osalaki bakor na yo na déesse ya ebale. Point wani ko punir nga sikoyo. Est-ce qu'il faut sacrifier vie na ngai po amaka boy ko ya na village ko sa la moi imili? Maman. Eza moto. Ali mo na mama ke na ye. Muta ba kambango bandaka de bandaka na tango koko ya ba maka. Ye muta salaka ba corps na la déesse ya rivière moi imili. La déesse de la rivière moi imili. Et a comment il ko servir la déesse? Tango moi na ye mama. Mama ya maka botamaki akoma ipe ko servir moi imili. Akoma ki eze moi lokola la ngangane prêtresse. Et tala o azo servir pour le moment de yeyo. La prêtresse to ngangane ya moi imili la déesse ya ebale. Pour le moment yeyo nde mutu azali ko servir. Nanda boke minyaso. Moi imili. Mama ya nyonso zali na pema. Mama ya mo contrôleur ya 14 moni bazali ko tambusa mokili na ye awa.
Na ye awa ko rendre hommage pa na yo. Na ye ko bonde la yo za la patiente. Mosai na yo ko ya sans doute. Oui, sans doute ko ya. Ezali au-delà na ye ko boya, akoki jamais ko boya. Souhait na yo, ezali commandement na ye. Oui, moi imiri. Eh! Rable ma boire quelque chose là, na boire aboire minute kai kale na katikati, ezali moi retour mo boye. Oh? Makama wena ne salamate. Te! Moi imiri. Nanu te salamate. Te! Moi imiri. Et Kosuka Boni dans ce film est morte. Cinquième partie est morte. Sorcellerie inconsciente. Maman. Munoko ya kimya ya moi imiri. Nini memio ndawe ngai? Nyoka. Akenda kaka bipai wa bazana posa na ye. Et puis azonga rasimate. À moins qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Famille na yesali nyango epa ya moi imiri. O azana kanda makasi boy. Même baritiel na ngai quotidien na boy ko yamba yango. Yango na penza. Yango na lamgo na katikati ya butu lelo yo. Eloko mo epusi kama na salon na ngai. Na kila salon, na kila mo na defense maman na ngai na ndeko na ngai mwasi. Ezaki avertissement. Message moko très clair et outil pas DS ya balé. Ça ne va pas. Balobaka retard est dangereux. Moi il a comme impatiente envers famille na yo. Bozali ko pousser abimisa kana na il kona bino. Boyebe que ça mabe makasi. Zala averti. Na pesi message kaka ndenge yango epesa mela ngai. Na kei na ngai. Et Kosuka Boni dans ce film. Aye kotika message. Alobi ke nyoka kendaka bipai wapi bazana posa na ete. Nyoka akendaka te bipai wapi bazo désiré ete. Akendaka place bazana posa na ye. Nana zana posa nyoka. Vraiment problème. Problème. Nsobu. Problème. Tout ça ni na génération. Oye boy ko pesa respect pa tradition pe coutume. Même Bible et lobby. Donnez à César ce qui est à César. Poni yamaka. Alinga ka mwa imila pesa kanda na ekolo na biso akitsa kanda likolo na biso. Po nini? Sikoyo. Comment vous sentir sikoyo? On a senti malamu sikoyo nyonso. Kasi malgré tout. Na préférence de détendre les longs. Wanza ba toucher à Peggy hein? Yo vraiment. Ils ont posé à moins digi. Ah, Peggy. Na kansa to passage j'ai été pour na to lobi na soute. Ah désolé. Za kake. So na pembe na yo. Image wana ya kolinga yo ebo ekima nga formaté. Désolé. Ah ça va kasi ça va boy ça va. Il faut se concentrer lokola équipe moko. Poto bundisa. Malheur o yé ko bundisa fina biso. Ils solo. Na komi vraiment à l'aise na ngai moko. Hein, na tiens jamais ko sentir boy liboso. Po nini? Yo sexanga makasi. Nana lo bani nango misère na biso e komi nango ah nana lo be o chema ko chema lo bana mno na ngate. Peggy na mubali amaka bazokenda bango mutuka moko. Il semble que René Mubali Amaka s'est décidé à zonga mutu. A s'est décidé à faire la bonne chose. Pega le baki c'est vrai na lingana na ngai. Awa Maka. Na banto bosa ne lo mote. Ni nango ko sa to bosa. To zonga nango toujours. To ke na biso nanu. Na on senti net kara. Net ba force moko étrange zali ko la de la biso, ko ta la biso. Mutu mo da ota la biso. Ils ont une imagination là yo. Tel est plutôt yo érotique yango. Tel omoni nazoyi ba kolonga ndako ko mema mo problème moko boye nanga moko bien na le plus ozo ko tika ndako yo. Le plus danger ko za nzinga na biso to ke nanu. Nana Irene awana maka balebe ba ke na bango
Amaka Célestin Longwananda ko diabolique. Bipaye ba attaque comme lango chaque jour. Nanda boke binyason. A Célestin que na muninga na Irène atira qui était Irène a soutenir yé à chaque étape. Eh bien, film on a tellement kitoko. Et a tellement kitoko. Kindo qui est inconsciente. Ah on est na boke binyason. Oh! Wapi mwasi nanga kitoko, ma femme ravissante, mon bébé gift. Ok, wapi yango? Hey, Irène, wana yo, tele long na yo. Tele yo. Oh, mes chéris, mes copines. Ndei nango. Bozo kama nena yebo, surtout nena lobaki na oya suzo ate ba okamwa, eh? Ah, s'il vous plaît, mouais, bébé na biso. Et voilà dans God's gift, dans des dieux, comme moi na biso. Dans des dieux, God's gift. Sikoyo. Ni nango bino bosala, ni nango bino bosala. Atolo kaka ezalika moins détente moko boye, auto détente. Auto détente l'action yango. Yo zali ko tuna, otuni soto dans la hauteur ya ni nango, nous sommes à la hauteur de quoi? Vous abîmez la habitude, c'est quoi? C'est quoi? Vous jouez à quoi au juste? De quoi est-ce que tu parles? Hein? Bon, le yom de l'obig est auto-détente. Tu vas tout dire qu'est-ce qu'il y a au auto-détente. Auto-détente, c'est l'action yango. Oh! Attention, attention! Ouais, quand t'as la sungo, oh, vraiment! Tout ça, ça sac, hein? Et ça passe. Moi, vous bali René, on y a kozonga moi soni, moi stratégie, moi un peu swag ya ozongela. Moi style moko un peu swag pour la ozongela. Écoutez le cara, ezongelo. Et ça passe. Sikoyo. What's the meaning of this self-made? Makamunyo songo relaxing yango, auto détente relaxing yango. First to start with, Premièrement pour la banana nous. trainer slept in my house last René alalaki na ndaku na ngai lobi na butu. He came in a shattered man. Ayaki mutu moko au cœur brisé. I almost turned him down, but Na bwa kisaye. I didn't. Kasi na kumisi zamene na bwa kisaki ete. Poso na bwa kisaki ye. About self-realization. Peut-être pour le moment on a le belate auto de se rendre compte. That's all about. Et l'action ni nango juste. Well, Eh bien, the low time I spent with, tangu mukeo na passé na Peggy she made me realize that et fait comprendre nga que the decision that I took décision na zwaki ya kotika ndaku na ngai ezaki mabe makasi. the harsh words Maloba mabe na utilizaki contre moi na ngai was outrightly wicked. ezaki méchanceté kimtema mabe. My sweet wife, Moi na ngai kitoko bébé sukali. Ma chérie, bébé sukali. Ba bébé bololo pe azalaka. Bébé sukali. S'il vous plaît mon amour, forgive me. limbisa ngai, pardonne-moi. Et osala masusu te. Pardon. Je t'en prie mon bébé sukali. Eh, anasimba tika bébé. S'il te plaît bébé, s'il te plaît. Forgive Daddy. Limbisa papa, gift. Pardonne papa. I didn't Bébé na ngai gift. Na mekaki ko menacer yo ko loba mabe. foolish. Nazaki zoba penza limbisa ngai. I beg you. Na bonde le pardon, je t'en prie. S'il te plaît. Bébé. Chéri sukali. Ba chéri bololo siko bazana nini nango. Kuna pega ole la kaka. Masumu na ye. Amaka, I have a confession. nazana confession moko ya kosala sikoyo. Na confesser. Na I have never really been natikala jamais kozala na esengo kosepela. married to Rain. Depuis obana na René na sepela te. All the times I saw both of you, Batango nyonso na komona bino mibale ensemble. my heart bled. Mutema na ngai banayi kosenye kotanga makila. I'm going to tell you something Nakoyebisa yo quelque chose. that I've never told you. Oyo natikala jamais koyebisa yo liboso. Please, S'il vous plaît. take it that. It's Mo- because of the Mona kaka eza a cause ya blessure. heart Oyo ekotaki na mutema na ngai. once. Mutu ekomisa ngai monstre. Démoniose. Mbala otalaka bo nini ngo confesser kuna. Komona ngai ezala na kati te.
First time Première fois, I set my eyes namonaka on Reina, René, I fell in love with him. nalingaka ye mbala moko, natombaka amoureuse na ye mbala moko. Ideal man, Azalaki sorte mobali oyo nga nalingaka. woman's dream man, Azalaki va mobali ya barêve ya basi nyonso. and like who I am, Kaka lokola ngai, looking foolishly bold naonaki komimona lokola importance trop when I'm very audacieuse. weak in the heart. Pendant que na mutema na nga nazalaka faible makasi. Nabalaki kosala neti mwa baminene. Na megai mpe koapproche kasi abwakisaki na ye ngai. Girl that I was, Nazalaki mwasi moko lokola ya moins cher abwakisa ngai aboya kolinga ngai. Kasi it's okay. ça va. I'm happy. I'm happy. Nazala na sengo sikoyo. I've been able to let out this Nazala sengo ke na lexi nyaka nyonso. hurt and pain that has been tormenting me. Makambo bana kotungisanga makasi. Little dirty secrets. Eza lokola mpona secret moke ya salite ezalaki na motema na ngai. Story Mpona kosilisa lisolo yango, you already know. yo oyebi dia le reste ya lisolo. I'm sorry. Limbisaka naza désolé. No history. It's all in Eza dia le passé eleki déjà. And that was how we initiated the idea of Bongo nde together. tozwaki idée ya kosangisa baforce ensemble mpona kobundisa cause moko commune oyo ezali vie ya René ezala perdi te. Vraiment nde nalobaka toujours nayebaki te kozalaka na courage ya boye kati na yo Peggy. Nasepeli makasi Peggy la ngulune Peggy. Peggy, Peggy, so sorry. désolé vraiment pour na blessure ya boye. Never had an Natikala jamais koyeba ke yo sepelaka to olingaka René. Ozalaki meilleur ami na ngai, oza pe meilleur ami na ngai. Natunaka ba question. anything was happening. Soki yo olingaka René, olobaki eloko eza nango te. Oyebi malamu ke nakoki jamais kotrahir yo na ke olinga mobali oyo olingaka. Anything. Nakoki jamais kosala yango. I loved you to the Nalingaki yo na point moke. Même pas mobali moko ko ya ko séparer ngai na yo. Hein? Ça va. Ezali solo sikoyo le passé. Well, Eh bien, I made peace, nabongisi déjà na Peggy. but not with my wife. Kasi na nabongisi na mwasi na nga te. Yoka aventurier. Aya zwi bébé gift. Nanda boke minyoso. Bongisa bébé malamu. Alobete ya bongisi déjà na Peggy. Nana bongisi na mwasi na ete. S'il vous plaît mon amour. Mwasi na nga ya kitoko ravissante. Chut. Limbisanga pardon une fois de plus. Soki eza mpo na ngai te. Ata mpo na bébé na biso limbisanga pardon mon amour. S'il te plaît bébé secret. Bébé secret. Désolé. Nalinga nde René makasi yango yo lesala moi eza chenga moi ki fianfika na mutema. Moi ki fianfi na mutema. Limbisa ngai pardon. Vraiment René ndazaki bogard trop bambeba bien. Vraiment rêve à moi signoso okokufa kutu. Oh na ba tremble ma. René tane komi. Kingo. Douleur nakufi. Douleur trop nakufi te. Mianga. Moi mbala wale la mianga elakisi loka douleur do na kikongo. Pardon. Pasi trop na kingo. Place bachanga manzaka epa ya bebe na biso gift. Tumi mena hôpital, tumi mena professeur Owoyemi. Balobi ba mema ye na professeur Owoyemi. Miange. Oh suna nango juste. Ni nango yo. Mbule nge beta to ni nango juste mu pepa bona sentir. Oh eza lokola chef de poste ya ba René kuna. Yo Mati ya ba ute. Eza pasi.
Where did they get that information? wapi bazulaki information wana I think it's from. na bandi I mean, even if she doesn't have enough detail, peut-être eza epa amaka peut-être bien kaza na badetail nyonso te I've tried as much as I can to calm things down. nanai komeka kosala nyonso mpona kokalme makambo Ami just has to come back to the picture. amaka ifo azongaka na village Why Mary is impatient? mwa imili akomi impatiente What Buchi and Mitchell had wasn't a dream. eta makambo nyonso buchi na michel bazalaki nango bazwaki ezalaki ndoto te ezalaki avertissement It was spelled doom. ekoki komema douleur mpe kufa So what's going to happen? siko nini yango I ekosalama mean, nothing should happen to anybody in this house. eloko mo te ekomela motu mwana ndako oyo nakotolere yango te Careful of what you sala kima na maloba ozoloba as long as you drink water. osi lonto yo omelaka mai Why Mary is mwa imili azali kotala yo aza mokonzi na yo But something is confusing me. kasi eloko mo ezali koconfondre ngawa nini yango Based on what is a wine, kotala makambo eze mwa yayebisa ye ngai ngangane why Mary has never turned down all the rituals mwa imili atikala jamai koboya barituel so bakei kopesa ye barituel to hommage from the great mother. yango ifo toyoka nano epai ya grande mère nini yango ningo loba It is not what is going to happen. nini ekosala eza te oyo nini ekosalama kasi nini esalami deja Auntie Teresa, I don't know. tanti teresa naza comprendre to makambo nini ozoloba Why Mary is not happy with our mwa imili aza na esengo te ya famille na biso villagers. famille na biso aza na esengo te Mitchell and Buchi to have said or done something. ndenge michele to na buchi balobaki makambo boye to baraisonne makambo contre ye epesi ekanda so makasi koleka yo nini akomprendre nini yango zela alobi eloko mo ifale esala makasi esalami te zala makasi nini yango osala yo buchi yaka boye ezala kalme tolandani bien But, kasi Auntie, tantine yoka isn't there nothing ese ezala eloko te we can do? tokoki kosala mpona koapese kanda ya mwa imili yango See, Amaka, ti amaka akosedeside ya na village ya koservir ye eza trop tard Everything that needs to be done. nyonso fale esalama esalami deja If nothing happens to me, soki eloko mo ekomeli michel te na buchi what about Amaka? Have you ever? bongo amaka nyonso oyoki te na telefone osoloi na ye naresonaki meme mpa kobenga ye to nini yango ah nanda bokebi nyonso ekomi deja wapi yango juske alo wi na ezali mpona posa kobenga yo tela The same thing that René abandi la même chose ekomelaka papa hein Henri yoka anything happens to me, that so eloko mo ekomeli René jésus epai nzambe nakolimbisa mutu moko te seriously, nakolimbisa mutu moko te so eloko mo ekomeli mobali na nga René amaka asola na leki na ye mobali Henri kuna na village na ye na village na ye kosala nini na village there's something that eza eloko moko there's something you cannot tell me. oyo ozoyebisa ngai to ozobombela ngai bazobenga ye azonga village No, you're lying. te ozokosa Very obvious c'est très clair que ozokosa Henri ozokosa ngai Henri that you know that I should. eza eza na eloko moko oyo oyebi oyo ngai mpe fona yeba He's in the hospital. aza na hôpital The wound just kept going bigger mpo ntango ezokoma de plus en plus pire mabe makasi and collapsed. We had to e akweyaka tomemaki ye na hôpital ha visit nini yango nini yango oloba Henry, who is Henri just had someone's voice. nani yango aza pembeni na yo wana nazoyoka voi wana Henri What facility do they have in the village? hôpital nini yango malamu aza nguna na village Now where I brought him to, the doctor is sort of. en plus place mememi ye kuna I heard it's gonna take. docteur alobi aza spécialiste asokipe na ye malamu ok Like seriously, bring him to the village to do what? komema ye na village mpona kosala nini yango eza ozozoba to nini yango ezomona nga zoba to nini yango I don't Eh, need Henri. solutions right now. I just need solutions. naza na mposa solution sikoyo naza na mposa bavanti te mobali na ngai poto na ye ekomi grave ozoloba na ye na village That tikoloba zoba wana
eza pasi bazoloba na ye kamema mobali na ye na village kuna nde solution ezali aza malamu mwana nga gift aza na ye bien bebe gift aza bien nazali na posa bapriere na bino na soutien na bino nazokoka sur te douleur oyo charge ekomi trop c'est trop eza pasi amaka azolela kaka solo na leki na ye mais leki nazoyebisa amema mobali na ye na village bakosunga ye na village po te wana ezali vraiment étrange eza étrange makasi ke ifala confesse natikala jamais komona eloko ya bongo na carrière nanga mobimba ozomia koloba ke solution eza te mpona mobali na ngai médicalement solution eza te peut-être kasi ifala consulter bacollègue nanga mosusu na royaume spirituel bipai wapi bamateriel nyonso ezali mpona kosunga mobali na yo bayo kosokipe na yango soki kaka biso totrouve source ya ataki wana epuis kolongola mobali na yo na baprise ya molili olobi wi molili mili mabe bademon même baoyo bazali initie to baoyo bazali ke mobali na yo ezali vraiment te totalement inhabituel caractéristique na banquête na ngai eza différente et puis na trouvé yango très intéressante tosala nini yango sikoyo premièrement il faut opesanga permission ya kotika kotraite mobali na yo na makambo moko médicalement boye tomema eske na mokili ya molimo bipai bakala lokola ya boye ezalaka résolu avec résultat moko exact soki tokozela nini yango docteur tombala moko traité ye abika est ce que ozali kotelemela yango te nyonso restaurer santé ya mobali na ngai nameki nyonso eza possible kasi ezosimba te naza na posa nyonso naza ouverte aussi longtemps ezosenga nango makila te aussi longtemps eza makambo makisi te naza prête eza eloko mo ifo topesa ou bien okoki jamais consulter milimo sans kosala mwa rituel omoni ekosenga peut-être mwa sorte mo ya makila pe en quelque sorte kasi bobanga te nazali herbaliste te ngai natretaka na makambo ya milimo oyo ezali odela na biso est-ce que répercussion ezala te mwa retour moko boye peut-être biso tokozala initié sans que toyeba inconsciemment te loin de là naza ndoki te nazali occultiste te nazali na makelo mabe te alliance moya mabe te étude ya métaphysique ezali différente na occultisme nakosala kaka mwa exorcisme moko ya moke mpona kobengana bademo bazali na nsima ya maladi oyo oyo balobaka les signes et miracle bomonaka na baeglise na bino soki eza bongo tosala mbala moko toza na posa kaka rena bika olingo tobanda mbala moko na traitement na kam nyonso tobanda yango moto ozali kosamble kozala la seule option na ndima kaka ndima soki osimba kasi tobanda mbala moko nakosala ngo nga moko te bino mpe ifo baassiste ngai ça va eza nako kosenga bacamarade na yo baexcuse biso balongwana nano awa il faut nasola kaka na yo moko en privé concernant makambo etali famille na yo famille na ngai te ezala makasi esimba docteur yango soki mpe nganga soki nini toyebi te aza na ye magicien te makambi yango alinga sola kuna na ya maka Irene totikala kosala bassemblée toyebi te toyebi makambo nyonso ezali kotungisa famille ya amaka
nazali kodima ete mama ya maka ifata yeba ne makambo nyonso Anything to do with our late father's death. ngombe ete ça a à voir na kufa ya défunt papa ya amaka oui kotala ne papa ya maka akufaka Seriously. manière moko mystérieuse No one dares. mutu moko te amekaka kolobela kufa yango mpe mutu moko te alobela yango My mom just packed up and kotala nde mama ya maka kangaka bisaka na ye azongi mama au village bata wana she had an excellent job. azalaki na mosala malamu na ville bazalaki kovivre malamu It is connected. oui eza vraiment na rapport moko na kufa na makambo oyo nyonso famille na bango eza maudite vraiment I really don't know. nayebi te tala Right now, what we should na miniti oyo eloko fo to considere kosala let's well. ezali ndenge nanu reine akobika nanu tosunga nanu reine abika Don't you feel we should be looking for a good man of ozomona te toluka na mosala nzambe malamu instead of consulting olie koconsulte bato bakisi boye soki bapraticien nini yango a spiritualist? baspiritualiste ya boye irene zala calme Let's see the outcome of this. totala nanu resultat ya makambo nyonso yafa tokende pa motu mosusu ha nalobi kaka baze sire makambo eza étrange ezali kosalama na famille na yo And the mysterious death, et puis na mort mystérieuse ya papa na yo I would say that it, nakoloba ete pouvoir oyo ekoki kobimisa mabe ya boye na famille na yo ewuti na mai it must be a marine connected. ezali esprit moko oyo eza na rapport na mai eza très puissant molimo ya mai yango nzambe na ngai Like I mentioned to you, ndenge nayebisaki yo plutôt there's omoni this very nazotrouve ka yango très défiant et puis très intéressant studies na baétude na ngai counted nakutana different, na demons, bademo ya ndenge na ndenge dangerous ones, bademo moko dangereux ones ya malamu mpe baoyo mosusu ya ndenge na ndenge bademo malamu mpe bazalaka est-ce que tu penses vraiment il faut na trouver na luka nani koyeba na famille na ngai na nazalaki na bakilte moko ya mabe ou bien azala bamembre ya bakisi mo boye kosala bongo ekozala koexpose yo moko not only yourself, kaka yo moko te meme mobali na yo koki komi expose mpe famille na mobimba this evil was unleashed, mabe oyo giving birth eyaki to baby. apres ava kobota premier bebe na yo nde mabe yango eyaki Are you saying am I engombe ekoloba ete connected? ke ça a voir Declared without proof. tala eza malamu te koloba makambo sans preuve so otuni ngai So, je pense mpenza what I find eloko baffling nazotrouve ezokambwisa ngai husband, ezali kotala marke wana na mobali na yo except of course he was on the way sauf que and got the peut-être mobali na yo anai kotelemela eloko moko nde kanda wana eyai kosali mabe bo papa na nga kasi I think na bandi ezalaka la même chose ali kose répéter Meaning that my father was also on the way. elingi olote papa na ngai mpe anai kotelemela makambo mama na ngai oui There's something that I forgot to mention. eza eloko na boso nai koyebisa yo My late mother advised me defende mama na ngai akonseyaki ngai to believe him, nakende kobota bebe na ngai na village na biso but I didn't. kasi naboya kokende kuna Mention that if she died, kasi yango nsima na yango ya kokufa bo bazoloba ete ngai nabomaki ye mpo akufaki yango eza révélation if you wanted it to return home, soki alingaki yokende kobota na village it can only mean one thing. elingi akoloba eloko moko That means elingi koloba ete the child and where the child came from. alingi okende kobota mwana na yo place mwana nga awuta ongo bale mwana nga awuta wapi mwana nga nini nango wapi mwana nga awuta Let me not alarm you. tika na lamusa nanu te na dérange yo nanu te na inquiété yo te kasi makambo nyonso oyo toretrouve yango avec le temps Right now, sikoyo remove your husband who is under sedative. ntango tokolongola mobali na yo aza na baeta moko ya kasho wana okomprendre makambo ebele Don't worry. komitungisa te ne t'en fais pas Everything will be fine. nyonso eza malamu It will cost you some. kasi ekokute mwa mbongo mbongo eza problème te okanisi mbongo eza problème na ngai talking about nazolobela my family. famille na ngai je m'en folle combien ekokute ngai je m'en fous je m'en folle Can we take a walk? ese tokoki etambola mwa moke Let's look at it. eze eza elo mozala mpo tosolobela Converse with certain happening. omoni That is the city expected. You know you're a city girl. naza malaise te na makambo nyonso ezali kosalama na bavillage oui eza normal oza fille mo ya ville naboke miaso henri atali kuna na mosika leki na ye michel na fille mo bazosolola eza mpasi naboke minyonso You know, there's a wine in this
eze moya ezala nani yango na village oyo ozwi kombo yango wapi Are you going to tell me who she is? okoyebisanga eze moya ezala nani yango to nini yango Don't associate with people like that. famille na biso esanganaka te na bato ya bongo She's ongoba nini why I'm Ah. dating. azali Are you trying to say that eze moya ezali ngangane ya nzambe moko boye nzambe ne moko boye mwa imiri you don't go about telling others? conseil nanga ekozala ete kokende koyebisa bato te makambo ya mwa imiri Yeah, I do worshippers. bato wana bazali bato oyo bakumisaka bikeko baidole baidolâtre Where do we mwa imiri yango azalaka wapi tokotrove wapi You're funny again. oza misante mpenza yo Man. ngolo ete mwa imiri azalaka moto ya mokili te aza deyesi ya ebale River deity, which azali deyesi ya ebale popular. peut-être ezalaka so populaire vraiment te kasi bato mosusu bakendaka kuna koluka faveur epai na ye bafaveur neti nini yango neti na bambongo to nini Okay. Where is this river located? wapi ebale yango kasi okomi liboma Told you how dangerous. nayebi so ezalaka danger okoma kuna ozoloba onalakisa ebale yango I'm not initiated. Don't go. soki oza initie te okende na mai wana te Go there, please. tala Simply asking. nazotuna yo kaka wapi nakoki kotrouve mwa imiri ebale nini yango wana yebisanga pardon You're not going to tell me. oyebisanga te pardon michel leki henri akomi kotuna baquestion o mwa imiri azalaka nani yango bongo eze mwa aza nani azolinga nani ayeba nanda bokebi nyonso balalisi mwana mobali oyo rene na étoile moko badekore na sie wana There are so many questions here, baquestion eza ebele mpenza but you need not worry. kasi komitungisa te Everything will be fine. ça ira Your husband will remain here till midnight. mobali akotikala awa ti 0 heure ntango tokobanda makambo bongo biso kasi ngai na irene tokoparticipe mpe oui bokoparticipe As observers, oui en tant que baobservatrice that we need to join spirits together. il faut tosangisa milimo ensemble Meanwhile, entre temps there's no one to look after little gifts. mutu te asengeli azala wana At my clinic's nursery, asokipe na gift nurses will take proper care of her. azali kuna na bainfirmiere na ngai bakosokipe na ye buchi I suggest nakopropose and tell her everything we go back. tobenga amaka mpe toyebisa makambo nyonso toyokaki oyo yango eza propose eza solution te Cannot even help herself. amaka kuta koki komisunga nanu te na minti oyo She's still under the influence of. aza na se ya influence soki ya mwa imiri soki nani yango wana oui sikoyo Why should we call her? point tobenga ye kasi yo mpe michel Not our mother's children. toza so bana mama na biso te So what makes you think we're not qu'est-ce qui te fait penser influence of this? biso mpe toza na influence te ya mwa imiri yango soki eze mwai nzambe atelemela yango biso bana nyonso mwa imiri soki eze mwai awa soki na mama na biso eteli bango ngai te ngai nazalaki te We must not associate ourselves with. esengeli biso te basangisa biso na bazobuzo ya bamwa imiri so milimo nini yango wana ok michel buchi oyebi makambo osala nayebi na osala nayebi te Okay. ok I believe that kasi je crois to get rid of kasi moyen moko ezali ya kose débarrase na makambo nyonso oyo not. ok Me, I'm only worried. ngai naza kaka komitungiso naza mitungiso buchi I have already made up my mind. na se décide déjà And I do not need weak minds. naza na posa ya bafaible te bayuma te lokola yo Even if it means me sacrificing. ata soki ozosenga na misakrifie So are you with me or not? okozala na ngai to te toke nazala na yo The soon approach. So what are we going to kala mite buto ekota tozela nini yango base décide te baluka solution bango mibale na ndenge na bango badelivre famille mais bokodelivre famille ndenge na bokodelivre famille na nzela ya nzambe obie kaka na ndenge na bino nanda bokebi nyonso mutu moko azokima neti ka tantine Theresia ekosuka boni dans ce film ekosuka boni Venise Poiti la métisse oh tantine nini yango yebisana c'est quoi moi imiri la déesse en fin de compte abimi na ebale zala nous calme tantine oui, yes tantine zala nous calme tantine tala ngai eza ngai Henri calme-toi ya nan boy kosuka boni dans ce film oza mo tantine vanda tantine mutu moko oyolanda yo and I've told you, nayebisi yo nobody will die. mutu moko te kokufa mystérieusement na famille oyo lisusu Do you understand? okomprendre ngai okomprendre ngai Listen, yoka okay? ça va Things like this I did. na oyebi te mwa imiri nini yango akoki kosala oyebi te Everything
akoki koboma mutu nyonso na village oyo Nothing of such. eloko moko te ya boye kosalama Hear me. oyoki ngai Auntie, tantine source of strength. eloko boye te ezala naza source na yo ya force sikoyo yo ozalaki source na biso ya force If you wish soki yo perdre kondima what becomes of bongo biso kasi yo moto oza source na biso ya force memela kaka mai water. na mai oui mai mai tantine mai oui mai obi mai ya mai ko bongo pai eza pase mai arrière le bete yo ozali source na biso ya force yo nde tozosoutenir biso tozokonsole biso ebongo soki yo sikoyo perdre kondima landala bokemi nyonso eloko moko elekaki wana net kaka mwa skelete net kaka mwa elilingi moko boye net kaka fantome moko alekaki landala botremblema landala bokemi nyonso mama ya bamaka bimelie pardon ndeko na ngai ya mwasi mama No, this is not you. nayebi ke oza yo te You cannot harm your own sister. okosala ndeko na ya mwasi mabe te na bana na yo kangambanga You are sent on a mission batindaki yo mission that you kasi oeshue No. te I did everything. nasalaki nyonso na bokebi nesa limwe na ye I did everything. Nane, please. pardon tantine tantine hein Auntie, what are you doing? tantine ndenge osala azalaki awa tantine nani azalaki awa It was here. ezalaki awa o nzambe nanga tantine ovandaki wana ozozela na memelo mai tantine yaka yaka nani boye yaka Let's sit down. vanda ko tantine mpona ozalaka boye Auntie, look at me. tantine tala ngai eza ngai henri It's chasing. eloko moko ezolanda yo Look at me. tala ngai boye oza malamu okezwa mai omela zwa mai oyebi nango nazobanga te naza na ndako ya ndeko na ngai mwasi baya koboma ngai naobanga te Where is Mitchell? wabi michel na buchi Both went out. babimaki bango mibale o That reminds me. erapele nga mpe Since namoni bango te ça fait un temps Buchi buchi came back, azongaki picked up a cutlass and a flashlight. azwaki machete moko Flashlight. machete na torche He made mention of fixing the flashlight. aloba nde koloba il faut abongisa torche yango il faut trouver bango mbangu Did you hear me? oyoki ngai kende kotrouve michel na buchi mbangu mpo nini We need to be together. il faut tozala ensemble na batango ya boye We must find them. il faut trouve bango You don't worry. tantine komitungisa te melani mai Auntie, drink water. tantine mela mai te nanda bokebi nyonso babi michel na buchi babimaki ha Did you hear that sound? oyoki Where is it coming from? songo euti wapi I don't know. nayebi te nanda bokebi nyonso nayoki son wana It's evil. eza so moko ya mabe ya kindoki Where's Ame? wapi amaka She went to take a walk. akendaki kotambola mwa moke Come her jumping naps. akendaki kotambola mwa moke oyo irene na pegi quelque part balobi ete amaka akendaki kotambola mwa moke oh merci nzambe ekei nango Still here. eza kaka awa ozoloba ekei Go tell Ame. ifalaka koyebisa maka mbangu nanda bokebi nyonso bandaki komela kaka mwa sucre mwa biscuit irene alobi ete ifakele koyebisa maka mbangu mais c'est quoi au juste nanda bokebi nyonso awa soki mpe docteur nini yango azodelivre mutu alalisi ye na mwa étoile moko étoile oyo ecreye bacontroverse ebele naboyi natia commentaire sur étoile wana eza kaka étoile nde toomona yango wana mais pourquoi magicien azoutilize yango aza docteur moko en même temps magicien ata en même temps alobi ete il faut traiter garçon oyo atraiter René d'une manière spirituelle mpona médicalement ezosimba te eza pasi I feel your nazosentir présence na bino which demon are you? oza demoni nango yo Why come here? ponyo ye awa oh It's you. eza yo hein You demonic yo spirit from the marine. molimo démoniaque euti na mai bien You are finally here. en fait le compte oye awa hein You cannot have okoki kosala
mutu mote mabe awa toko boma mutu mo na garde na ngai. Jamais. Jamais. Asega kaka. Alors biba koki jamais ko boto la toko sala mutu mo mabe mutu za na garde na ye. René on ala kana se ba sala ye délivrance moko ya ndenge na ba on ka reza passer. Délivrance est possible dans comme na Jésus Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Et quand si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Pas des moments où des moments à délivrer ce sous. Alors barso minimum sous. Et ça passé. Au moins na kana buto zo liaka misuni mo bo taf na ra misuni. Kindoki nyose ngona kindoki inconsciente. Ozalaka na ondoki. Na buto zo mona kaka ozo pumbwa mwako pumbwa mo kitoko anko o matana na ta avion te ya ozo pumbwa na buto lobi sentiment makasi ozo mona ozo pumbwa la ndabo kebi nyaso mama Why have you decided to break pono se décider ko boire sa tradition famille na biso pono no baboy mama and cure the wrath of yo memi kanda ya mwa imiri mother, mama na yo olingo bani yo juste a child of the river, ozali mwana ebale te your child, mwana yo azali pe mwana ebale te all children, business ozali bana ya ebale yaka toza bana ya ebale tremblement akocha maka docteur koto pe asentir professeur oyo asentir o te kosimba ye te libere ye alongwa nabokebi nyonso okoki jamais kodélivre milima mabe na milima mabe lisusu nabokebi nyonso amakani nango osala kuna nzambe na ngai azomeka komifina kingo toni nango amaka amoni na musika lobete amaka azomeka kosala nini nabokebi nyonso na butu ozomona lana aya kosimba amaka akwei kuna mupepe moko efrape ye te amaka ami azomeka kopusa pembeni na ye me azosentir eti kaka amaka ça va bien mama na ngai mama na yo asali nango wapi ye eza na force moko ya mabe na pembeni awa nzinga eza mabe batake ngai batake yo amaka il faut que sa professeur mbangu yaka tokira mbangu bwile ekosuka boni dans ce film sorcellerie inconsciente Juice Bloom ekosuka boni dans ce film ekomi de wapi yango nana la boke loboko moko ye elinga simba bebe zongi la boke bleso nini yango te loboko moko mutu moko zawa loboko moko elekia nazo benda ko batoyi na babiso banao na ba café na oyo te ça n'a rien à voir na caféine eza mutu bazo benda oboto na bébé te la tu peux faire ça bébé mais comme là ba café ça malamu te zo pesa ba vertige omoni na boke minyoso infirmière le beta zo mona netika loboko mo zo lukai boto la bébé mais muninga na lobi ke na pesa ka caféine eza malamu te pona yo e bon ba koko wana zo mila ba café wana mnoko koma mwendo wa café na café eza passe na tumba kuso ba sisu liko eza passe ba koko basa mila tumba kuna mnoko asa fongwe mnoko na so pesi busy harmonie wapi to komi déjà là to ça soni nango to ça tenter bien na yebila nute ngo ni nango yebite na yebite pona yebite na yebite kasi na yebe za logo mo tindi biso to yawa ya onde na yebi bien to komi déjà kasi na kasa ko ba to za idée moko na za idée te na idée te kasi na sike to za na sika o sengeli eloko moko kosala na ndenge moko boye Michel j'espère vraiment que yo zui décider malamu hein Michel tika na kosala buzoba ko hein na zui décider malamu na la sir na nabo ke minasa Michel na buchi wana batumso walo ba They know what we intend to do. ba yebo to za posa to sala
And we must hurry. Et il faut que la presser mbangu mbangu pour la sala yango. Pride stopping us ahead of our schedule. Bazo meka ko pekisa biso. But it will work. Kasi ko simba te. I've noticed it. Mabe eza na Espagne nango moko te awa. Eza na esika te awa. Wouh! Telle était notre histoire. Film Suki en a 5e partie. Kasi 6e partie ezali ekozala benda bika. Ekozala benda bika na film on a 6e partie. Nzambe apambola bino. Butali film na RD Congo na Angola pe na Congo Brazzaville. Nzambe apambola bino. Film oyo eza moton. Ils ont oublié ba famille. Mutumo akangama na famille. Baba liemo be koko akena ko mikotse ba parti mobo ina la DS ya ibali po bana ko bota te. Et DS a vu que ça va ba na inyo sa na bota. Ba ko zala siko ko servir. Donc la parmi ba na ye moko a ko servir, a ko zala dédié pa ya moi imili. La DS ya ibali. Koko akufi. Moi na ya tikali ko servir moi imili. Mwana epe aboti mwana on a pas fait servir moi imiri bango nyos donc génération mobima il faut pas servir moi imiri kasi amaka siko yebi na ete maka mwana nyoso comment faire kuna na village bazana na posa na ye moi imiri akobi impatiente akomi ko bimisa kanda na ye likola famille mobimba e ko suka boni e ko benda ha makamba ndenge na ndenge na film bango Nzambi apambola bino tukutani prochainement na 6e partie portez-vous bien. Bye.